Likata shedu shiri papi ninda shai wahe Daitana kuningune papi ninda bari wame Namo Utengeta namo Ekove namo Kurera namo Bonjour, mbote mingi na bine sotu ba ebolinga ka maman Eliane ni tunapesi bino ba mbote ba ebwe abarizenu ma vimpi malukai. Moyo, j'espère que bolamuki bien. De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Topesi nzambe merci. Lelo toza bongo le 31 décembre 2024. Tokomisi nzambe po kolala kolamuka eza habitude d'été. Topesa kayeka merci pour nzambe lingaka reconnaissance et puis na gratitude na biso. Merci mingi na bino surtout ba bolinga ka maman Eliane tu. Merci mingi na bino surtout ba oyo bo sepera na maman Eliane tu. Merci mingi na bino oyo bozali abonné na Eliane Nitu TV. Ndeko sozamba no liboso na kosenga na ope o sa abonné na Eliane Nitu TV. Après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification. Ah pa na biso to solara mingi makambo etali famille makambo zaka eza mambo kitoko makasi mais mingi na loba ke so bi ko za mutakanda ko tala ngai te po ko sepla na ona ngai te so bi ko za mutakanda ko tala ngai te oza mutaketo oza mutamotema likundu to pe motema mabe ko tala ngai te po ko sepla na ngai te so ko sepeli na ngai na ko senga na o s'abonner okende pe ko tala ba video ezali ebele na ninga o sakana te na Eliane Nitu TV to za na ba vidéo ya modèle na modèle to za na ba émission modèle na modèle to za na ba émission culinaire bilubu oza pe na posa ba fête komitungisa na yo te bengo be maman Eliane Nitu na numéro nanga o eza ko leka wana service traiteur la Providence Eliane Nitu a Longanzala. Alors bande kotoko solo la boy on est ko sa lelo na ko sa na demande ya batu na demande ya baninga oyo bazana posa ya kolekisa ba message. Boyebi lelo to koma na mikolo ya ba TikTok ekoma so muta moni mwele moko kuna muta lobi intéressé yo mona paf atindelo ke mama tele loko na mona TikTok développé sur yango za peka neto za soto vandi komona muta bengyo a expliquer makambo biki esala émission sur ça donc ndenge moko na makambo oyo zoleka na ba TikTok. Alors avant na kota lisolo to développement na kochela bino nanu ndeko mwasi boyoka nanu makambo nini alobi après nga na kota en développement. C'est parti. Nyongwa 2021, au sauté, au cours de 2022, au cours de 2023, 2024, tina 2025. Yeba ko futa nyongo. Tant voya ko defa mbongo pa ya bato, voya na bilungu moko ya mawa. Donc mutako résister te. Façon zo sengela, ba defisa yo. Il faut mutu wana yo kama wana mutema keno, il faut na songa ndeko. Mais ko zonga sa ndeko mara problème. Pourquoi m'a bloqué parce que téléphone na bino ou ya masusu mais téléphone te message au tala misusu te au kota sur WhatsApp te Facebook okima mais otalaka au mona WhatsApp pour ça des systèmes pour ça la wana au moni message mais donné au monité je sais pas comment vous faites ça yeba ko futa mungu mutu oyebi ça mo za na banyongo et tu t'en fous et ça bien esprit mabe parce que kolombongo tant msusu azoli na kombo na yo. Comme on a eu comme on a monocole le cola maille chaque fois le baga comme on a mis aux oeufs battés mais vous allez bien aucun on sait le mot est simbité aux oeufs koto est simbité mon colombo ou aller la rambo mon aïe c'est nanzamba sungayo ozo moi et loco ce qu'on dit moi et loco qui ne refute à nous bateau et au salaire au bien dit pour les années maintenant nous sommes à Ibibino Mibali tant que nous le bras va comme on a mais pas à battre à zombo on a kima à zombo on a yo kana kata zombo on a blokanga ezali respect à mukete nyongo eza nyongo kukabela pe eza kukabela soki ba kabelo oui ok na yo c'est fini mais soki ba déficit oza obligé à kozonga po futa nyongo muninga wana alorotaka mbongo te ayibaka te voilà banyongo batu ndeko nanga ozo sotaka na yango ni sinto sotaka maburu nyongo 2021 yo sauté au cours de 2022 au cours de 2023 2024 tina 2025 yeba ko futa nyongo tant voya ko defa mbongo pa ya bato voya na bilungu moko ya mawa donc mutako résister te façon ozo sengela ba defisa yo il faut mutu wana yo kama wana mutema keno il faut na songa ndeko mais ko zonga sa ndeko mara problème. Pourquoi m'a bloqué parce que téléphone na bino ou ya masusu mais téléphone te message au tala masusu te
okota sur WhatsApp te Facebook okima mais otalaka omona WhatsApp pour ça des systèmes pour ça la wana omoni message mais donner sur monité je sais pas comment vous faites ça yeba ko futa mungu muto oyebi ça mozana banyongo et tu t'en fous les a bien esprit mabe parce que kolombongo tant mususu azoli na kombo na yo kombo na yo komona munoko na yo ko la mai chaque fois le bakaka mbongo na nga yo zoyeba te mais ozala bien te ok, nous sommes là, nous sommes là, simité. Nous sommes là, simité. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. C'est un zamba sungayo. Ozo moi et loco. Ce qu'on dit moi et loco, et nous fout à nous abattre. Et au salaire au bien dit. Pour les années abattant, nous sommes là, nous sommes là. Tant que nous sommes là, nous sommes là, mais pas abattre. Nous sommes là, nous sommes là, kima, nous sommes là, nous sommes là, et ça dit respect à mon quête. Nyongo eza nyongo kokabela pe eza kokabela soki bakabeli yo oui ok na yo c'est fini mais soki badéficit oza obligé kozonga kofuta nyongo moninga wana alokotaka mbongo te ayibaka te voilà banyongo aba voilà bandeko nakanisi bolandi soki bomoni bato mpe na niveau akoya koloba boye na ba réseaux sociaux soki balobi trop c'est trop bandeko biso sonde tozali awa mutu akotombola musapelo bakazangi nyongo na mokilo ya zate po atoza na ngona ya oya mutu te oza ta na découvert po découvert pe eza nyongo ato defeki na maboko ya mutu te mais oza na découvert pe eza kaka nyongo eza nyongo ya nani ya leta na yango bandeko eza conseil c'est vrai bato balinga makambo malamu te makambo malamu bato ba interpréta onka mabe pona nini asali boye pona nini alobi boye na ebisi bino ke biso ba oto saka ba emission to yoka ka makambo ndenge na ndenge eza na bato ebele baza konyokola baninga na makambo eteli ba nyongo kaka ndenge ndeko alobi soki mutu akie kodefe pa ya mutu azaka na maloba kitoko na munoko akoki ata kofukamela mutu wana po apesa ye posa ya motema na ye kokisama mais soki mutu so zwi mbongo ya moninga asalisaki yo komi sikoyo na manfu mutu azaka manfu aza mutu aza ya milimo mabe ndenge mama na biso alobi aza mutu aza na milimo mabe parce que mutu normal akoki kosanfute te soki aza na nyongo ya mutu nyongo kutu esalaka soni soki oza na nyongo ya mutu soki otali mutu wana opesi na mbongo na ye te omona ozoka soni nazo devoir ye na futi ye te eza na bato mosusu aza na nyongo maloba mpe mabe na munoko elobi ngai ye soki moninga ye kosenga nyongo akolobela moninga na susu mabe akomi lokola yende aza na droit akomi lokola yende akomi likola moninga azobosana ke liboko edefaka ezalaka na se eloba nango ndeko na biso noela madinga ke soko oza na nyongo ya mutu seko oza esclave ya mutu wana soko oza na nyongo ya mutu oza esclave na ye okitoma tosala boye ntango kaka yo ozolala ozobaki nazo devoir mutu boye oza esclave ya mutu wana nde tozalaka mpe baesclave ya babanke tala banke ndenge ezalaka okoki kosomba ta ndako osombi ndako obandi kofuta futi 1 année 2 ans 3e année 4e année okoki kofuta te banke arécupere yo ndako arécupere ndako ake nango po ozosala nini ozokoki kofuta te c'est comme ça mutuka pareil mutu azaka na nyongo azaka toujours esclave alors pose l'esclave te kodefeza normal po ti babanke batiela biso badécouvert bayebi ke mutu akoki kozala na besoin mwa 50 € aso na mbongo na konti na ye te totia mwa découvert basalela biso bongo malamu po abiki mutu aza toujours na besoin ya mbongo mutu akozala mbongo esili akisi ata carburant akotata na découvert babengi yango nyongo so sokoti na découvert bongo il faut ça nini il faut futa il faut ofuta ce n'est pas pour rien batindelaka bato bawisie ezaka mpo na banyongo bandeko na ngai alors ya banke kutu eza banke mais oyo defi na maboko ya moninga soki moninga deja asali sacrifice apesi yo moninga na aza malamu aza moninga malamu parce que mutu akozala na mbongo oki kodefa boyi na ye mpe kopesa yo ma aza nango maboyi na ye mpe kosalisa yo alors na mokili fo kozala reconnaissant so mutu aseli bolamu zala reconnaissant so mutu apesi yo vers amai okutana mutu musu apesi yo bidon konéglige mutu apesaki yo vers te konéglige te mutu apesaki yo vers amai mpo lelo bapesi yo bidon non basumbelaka liboko elesaka liboko elesi yo liboko esalisi yo liboko esungi yo kobwakela yango soyi te po vi eza molai
Ko bwakela yango soyi te vie eza mulayi bandeko na ngai. Lelo tokomi déjà le 31 décembre. Toza ko réveiller ka ba mémoire ya bato bandeko. Mbula yango esili le 31 yango lobi soki nzamba sungi tokomi le 1er janvier 2025. Message na bino ya fin de l'année. Luka kimena mutu nyonso. Yeba ko futa nyongo lobi mama oyo okoza na nyongo mutu ya 1000 euros. A defusa ki yo cash. Soko ko futa 1000 euros te loba nendeko na ko futa yo 300 na ko na 400. Mutu avandi pa bi oui. Asenga ko futa nga 300 ya soko ko pesa 400. Mingi mutu so azo devoir ka muninga. Akoma kanda. Okomona yo mutu ozo devoir mutu. Okangisi na mutu anenemi. Nenga mama abiso alobi omona okoyamba su téléphone te, o bloquer kolombongo, okomi maloba mabe na munoko. Facebook okimi ndenge mama alobi aw toza mikolo toyoka mateya soto kenda église eza pona koyoka mateya oyo pe boza koyoka eza mateya na bino ya fin de l'année yango oyo luka kimia na mutu nyonso ndeko oyo koyoka ngai banka tozo devoir yango bango baza ba multimilliardaire mais lokola soko defeki ata na banque il faut ko futa po eza nyongo eza nyongo kotikala nyongo. Na répétera tango nyonso que mutu soka kufi afa bakunde batunaka aza na nyongo ya nani to nani azo devoir ye eza pamba te bandeko po bayebi ete makambo wana ekangelaka bato banzela ezalaka pe soni mama moko abengi ngai bisinga mama Eliane biso na lemba kuna toza na ebembe mo ekufaka kama makambo oyo mama na penza benga nga ko benga na telefone alobi mama nitu na lemba mama mo akufaka mama ngo azaka na banyongo bakomi matanga mama na tiki banyongo ebele balobi libota na ezalaki na soni bokufeli mutu me soni soko ngo kendeka matanga okay matanga na ya mama na tiki banyongo ebele wana ya mama na banyongo wana de bapese ko ebembe bapese yango kombo mama ya banyongo balobi soni ya ndenge wana mama alobi mama Eliane biso na lemba kuna mama moko akufaka mama banyongo atika banyongo akosakana te mama tanga akufika akufi aza nyongo na ngai ota akufi aza na nyongo na aza mama moko alingaka kofuta banyongo te akufa na banyongo ebembe na yoka soni po bapesa ngo kombo ebembe ya banyongo et puis il faut koyeba ke soki oza na dans le besoin moninga asali soko loba na ye merci bongo pona nini kupona kofuta komaka matata il faut ofuta moninga na papa pe merci. Il faut qu'on ait na bon moto. Batu mingi omono defi mbongo ya mutu. Yo moko kangeli su mutu ka, okangeli kolombongo kanda. Osiliki. Mozo bosa na mukolo obande ko senga mbongo ya moninga. Otengisa kama ya misu salisa ngai. Soko salisinga tenga na baby awa. Nazala mutu ko sunga ngai te, sunga ngai. Moningo ko mona tali atambongo ne penza bomba ki anga kenda ta voyage. Habité na sel saka ndeko nanga déjà ta mutu azubu amour ya kopesa mbongo seka lingi yo poso lingi yo ta kopesa te soko lingi yo te akopesa te o message na bino ya fin de l'année na makambu ya banyongo ba video ya boye nazana ngo ebele o bato ba otina mameli ya développer na video basala mato ipona koyoka bandeko conseil pe na bato nyonso ba devoir baninga soko zo devoir mutu oza na droit kokangisa mutu ana ennemi te oza na droit kokangela mutu ana kanda te po mutu o azosenga mbongo na ye eza ya ye oza na droit te okangela ennemi okangisa ennemi olobisa susu mukolo mbongo te okoma kanda yo moko kati na oso vandi boyoka soni te mama ozoyeba te ke ntango oza anyonga mutu oza esclave mutu wana eloba nowela madinga ke soko oza anyonga mutu oza esclave na ye po mutu ana azolala na kimia aolamuka na kimia me yo mutu oza na nyongo oza na kimia te amwa koza la mutu manfunde mama ya biso oyo alobi mutu so aza manfu aza mutu ya soni mutu normal akoza la manfu te na likambo oyo ayebi ki aza na raison te okoko sanfute te na likambo oyo biko oza na raison te oza la manfu yango mama biso alobi molimo mabe oui eloba nango ata fali mwana na yembaka aoloka aobalola miso ta ndenga aoloka abalola ngo abalola miso aoloka mutu nyonso to azala motema mabe mutu nyonso to azala bizaleli mabe mutu nyonso to azala bizaleli ya motema mabe likundu nini rankine tout ça azalaka ndoki ndeko nanga ozosotaka na yango neti moto osotaka mabulu nyongo ya 2021
puis au sauté 2022. Puis au sauté 23. 25. Ah! Conscience, c'est ça la raté. Et le gars mawa so seli singa te moente. Sunganga i mama. Problème. Mutozo futa nyonga aussi les gars on dit zo kabela mutumbongo wana. Lokola papa oyo depuis 2014 a défendre nyongo ya mama biso bokaka Marceline. Papa depuis 2014 nyongo ya mwana mwasi. Nyongo ya mwana mwasi depuis 2014 tina 2024 10 ans. Papa atayo moko papa. Okima oyambaka telefone te o bloquer soka mutabinga sala intervention okangisi mutango ennemi o bloquer mutango aoloka aobalola miso tanenga oloka wone abondokiti moi moi c'est que intervention pa baninga bosinga nga nyongo nga okangisi batona nyo soto ennemi wone bondokite Oh, 10 ans papa, oh 10 ans nyongo ya mama Marceline. Boka ki mama wana lekaki, so bolingi boso na ba vidéo na nga boko yoka mama na lekaki. Mama na lobi 10 ans so le lambongo na 500 €. 500 € na ya nyongo 10 ans papa oh lingo futa ngote. Oh. Soko moto so na kati ya douche réfléchir ça mingi. Moto so na toilette azako nena réfléchir ça mingi. Bongo yo so na kati ya douche papa ozo sukola. On pensera que nous devons Marceline 500 € na ye 500 € wana papa soka pesa kiango so yefanda na banque ngai botela moi quelque chose 500 € na so def ce kiango na bato intérêt anga na ba intérêt na ye belé hein oh mutu soka zonena a réfléchir saka tango za na toilette na cabinet zonena o ka c'était que za ba nyonga bato o ka c'était que Marceline faut na futa 500 € na ye ozoli ozomela esclave Yeba ke siko ozali papa, oza esclave ya Marceline. Po! Na Bible lobi bana nzambe, bade farate kasi, bade fisaka. Tango oza nyongo ya mutu, oliko futa mutu na mbongo na ete. Libela na libela, oza esclave. Po man esclavagisme wana, il faut fute mbongo po koma libéré. Tant que futite, oza esclave, ko zape libéré te. Oza conseil gratuit. Tout ça le 31 décembre 2024. Dans quelques heures, ensemble, on se retrouve en 2025. Yo, kota, bonne année! Banyongo kili. Oh, ça peine à volontaire qu'on fout à te. Oza, esclave. Pona lelo, to suki wana. Babela mona wa muto mufa wa tele. Jaso ba kote a mwana mto na bomo. Yo, oyo, zangi baboti. Profitez oyo kape, matea oyo. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzambe anubeshene bana betbons. Bonne année 2025, bonne année par la grâce de Dieu. Dans quelques heures à 2025 et kobanda. Bisous na bino.